Bonjour, bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour aux rois et reines. Il y a la Flamme TV. Lelo lisusu tokutana bino mama rifinga bino yo national anti na ye lisusu to solo la lisusu masolo nakati la Flamme TV. Journée malamu, poko elamu, tongo malamu, ça dépend à l'heure à laquelle beaucoup ta la vidéo oyo. Mama rifine la Flamme, ya bino ndeko na pesi bino mbote, nazo senga na bandeko nyonso bo continuer ko s'abonner massivement pour vous faire partie de cette famille ya la Flamme TV et pas wapi boza ba roi ba reine ya mama la Flamme TV. Mama la Flamme TV alingi bino mingi kaka ndenge tolobaka. Cœur, babolingo mingi na mabota na bino na pesi bandeko na nga nyonso ya Londres place nga na vandaka mbote mingi na bino batata ba mama baleki bana bandeko na pesi bandeko na nga Paris na France mbote mingi bandeko a Suisse mbote mingi bandeko a Bruxelles mbote mingi bandeko a Congo mbote mingi libota na nga ibana na nga baleki na nga bayaya na nga ba mama na nga bandeko na nga partout dans le monde entier même na Dallas mbote na bino nzamba pambola bino nzamba bomba bino na ebiete coronavirus malgré esili na mpenzate mais to mi batela toujours to garder ba geste barrière to mi batela katina bonzambe. C'est parti. Lelo sumo kolo kitoko pona ngana bino kokuta na to solo la lisusu na se ya moto ndenge za bongo bomesano ya la Flamme TV. Soke zamba liboso mona nga kombo na nga mama Rifine na vandi awa na Londres na ye lisusu kosola bino na poko lelo masolo oto solo la kangana bino na kati la Flamme TV. Lelo lisolo na kobeta kombo na mweza liboka pilipili esila kasolote terme liboka pilipili esila kasolote lisolo ebandi lisolo uti wapi ndenge to besana koloba lisolo epesa melinga eza ya ndeko ya mondeko moko oyo lisolo ngo ezosala mwa pasi na soni meto kobeta ngo pona kopesa bandeko misusu leçon pona kosunga bandeko misusu o nanu bazana kati ya bizaleli ya boye baleka na ko changer soki bakoki ko changer na bango moko te nzambe na biso alembaka mutu te nzambe na biso abwakaka mutu te nzambe na biso aboyaka mutu te. Donc toza tous les bienvenus quel que soit ba fardeau na biso ya ko poussa na liboso na nzambe pona ko recevoir miséricorde. C'est parti. Lisolo lelo eza lisolo ndeko mwasi moko babalaki na Kinshasa. Premièrement ezalaki libala moko ya commission ndeto balibala commission, c'est-à-dire que mwasi na mobali bayebana kite bayebani te eza na ndeko moko na Kinshasa azovanda na commune moko Songolo mokolo mususu ake kotambola na commune mususu na kotambola wana akutani na libota moko basepeli na yepo ndeko ya mwasi tokopese kombo ya Mimi azalaki vraiment kitoko mingi soko talie il faut ndima kitoko na ye donc aza vraiment belle de figure et de taille. Mimi oyo awutaka na quartier mususu bae kolinga ye na zona Kinshasa basepeli na ye na famille moko azalaki koleka na balabala baebisi ah kitoko na yo esali vraiment to sepela na yo biso tozana ndeko na biso na poto soko ko pesa biso ba coordonner e bongo tokoya komona yo poto solola ndeko Mimi tango yo kiboye asepeli au fait ndeko Mimi na zone ya Kinshasa azalaki pe kokende kotala ex na ye donc copain na ye bazalaka na ye bien sûr aki kokoma ex azaki kokende kotala ye mais akutani ki akoti na balabala moko boye libaku mususu epesa melie oyo a saisir opportunité wana ndeko Mimi asepeli basololi batuni oke wapi ndeko Mimi akosi kazokende kotala camarade pendant qu'azaki kotala copain basololi bapesi basali bechange ba coordonnées ndeko Mimi azonge pa na bango tango azonge pa na bango bandeko wana pe babengi ye basololi lisusu bayebise tozoya kotala yo avant to pesa na ndeko na biso ya mobali numéro na yo pe to tinda ba photo na yo biso moko na to solola na ye mais connaissant notre frère
komona yo boye oza vraiment bagu ya mwasi ndeko na biso alingaka lokola azoluka mwasi ayebisaki mama tolukele mwasi na banza kozala jamais dessus na choix oyo biso tosaleli ye ndeko mimi pa azoseka gentillesse yo moko oyebika gentillesse epa basemeki ya sika yaya mwa kisakata koloba mwa baprononciation moko ya mwa bien ndenge ezalaka kaka po vraiment bamonaki basali choix mabe te ndeko mimi na kotale boye azalaki vraiment neloko koyoka kole te aza mwasi kitoko alobaka bien alobaka français kitoko alobaka lingala kitoko mwa koseka kitoko mwa taya kitoko na ndenge pe ya kini wana lataka na ye pe kitoko donc vraiment na libanda rien à dire donc vraiment mwasi moko kitoko basepeli na ye alors bandeko batikali basololi na ndeko na bango ntango mpe batindeli ye ba photo ya Mimi asepeli na Mimi alobi oh Angelu oh ekela mwa uti wapi nomo boyebi ba photo na biso lele koma mo mnoko moi longi moi moi ba phase ça moi ja kota onde kwa komona a sentir penza ke basaleli faux choix te et puis Mimi moi vidéo moi muki apesi moi ba mot donc azo miteka mitie na marché obika so mitie na marché okomi produit te eza kwa oteka biloko na il faut saler lango moi publicité o saler lango moi lo mo bo sala ke ekende chamwe ekende wa nde bangala balobaka donc ekende penza sans hésitation quoi ndeko na poto tango amoni motema o Angelu auti wapi kana Kinshasa basa bo bazalaka basi ya yo yebite ba vrai chéri nde ba utana kinbom so to utapi to tala na Kinshasa ngoti les lots va comment comme ça oh batamamboka misusu non moi vraiment tant que congolaise na valoriser ka beauté congolaise c'est-à-dire que basia Kinshasa basia Congo baza basi bane on a ba congolaise place boza basi kitoko voilà ndeko oyo amoni mama amoni ndeko na biso amwasi asepeli na ko mayanga lobi non en tout cas nga pa na lingi mwana mwasi oyo boleka nanu kokende kotuna bango basala ka ndeni nga nazo bala e vraiment na rotika mwasi aboete famille ba biso to na problème te donc solola na Mimi ba ye na famille ya Mimi ba sololi na mama Mimi ba sololi na bandeko ya Mimi en tout cas batu nyonso bazalaki content to contente ya komona ke Mimi azwi mobali ale bazwi pe numéro ya Mimi ba pesi pe ndeko na biso o ya mobali ndeko na biso ya mobali akomi kobenga Mimi bazo solola na Mimi basali bongo eleki mwa mikolo esali ke ndeko na biso o ya mobali azwi décision ya koya Kinshasa amona Mimi ye moko fara liboso abengisa ye na poto. Papa na biso yako kita Kinshasa tango akiti Kinshasa amoni ndeko na biso Mimi alobi ozali sous superbe koleka kutu ndenge ba photo na yo ezalaki en tout cas Mimi pa saleli moi ja kaka mutoye magovanda na kini oyiba na ya kini pe bakoma vraiment ko se défendre donc se défendre na moi bateni na bango asape basuki na en tout cas elle était très jolie très belle donc mobali akoka ki vraiment ko résister te asepeli na ye ba séjour nyonso asaki na Kinshasa un mois na ye na Mimi azotia ba photo azo donc soko tali couple penza tukanga na moni photo ba photo na bango ba vidéo na bango rien à dire quoi donc vraiment baza vraiment bien moi si kitoko mobali kitoko vraiment ba ponana ki penza wana tozo se basé kaka na beauté physique ndenge ba telemi en tout cas oza neloko kakola bango te. Donc apparemment petango ndeko na biso mobali akitaki asepelaki na kovanda na ye na Mimi mikolo eleki ndeko aye kozonga po ndenge ezala kaka oya kobongisa mikanda oluka soko okosala ndenge nini po mwasi aya kolanda tango akei aye kotinda mbongo ya présentation aye kosenga facture baye kopesa ye facture asali coutumier bavandi ezwaki bango en tout cas une année avant Mimi aya ko rejoindre mobali na ye na poto. Mais dans l'entretemps tant Mimi atikalaki na poto batu bayika ke Mimi bakangela ye lopangu epai ya ndeko moko azalaka na poto na famille songolo famille wana bazalaka na zona Kinshasa. Dans l'entretemps famille wana pe balekaka batalaka Mimi batalaka ye bamonaka ye pa kendaka na famille wana basololaka. Mais Mimi elle avait un agenda caché.
Eh basi tolukaka nini soki nano bali te obina otambola tambola po nazoluka mobali. Bon bazwi pe bakangeli lopango mozo continuer kotambola. Vraiment Mimi malgré bapeselaki mbongo libala mais Mimi azanga kimia. Eloko yo famia mobali bayebaki te. Famia Mimi bayebi comportement moi na bango mais jamais bateki mwana na bango bazo peseka ba conseil babi siko zui mutu o alingi yo o andimi avanda na yo il faut kitisa motema siko zui ya yo mais Mimi alia tala teo soka leki na ngulu akapela aleki place bazo tumba Thompson akeki nkole vous comprendre que lia wana donc buta atika kate pendant que koto mobile azo zela mais Mimi koto yo azo misunga azo tonda abinga nzala libumu na ko supporter te nga romi bo manzala te en attendant na rejoindre ye il faut na milela lela Mimi azo continuer ne pe ko lia azo continuer pe ko lia ndepe koma na Kinshasa lelo bakenda pe ko tuna lisute bato balabala to bato est-ce que moi si on a malamu et puis bafi bakoma très maillé soki neti azana likamne mo bo assurer jamais ko lukazo au camarade po ba camarade ya bakali atala oya me ma camarade alake abecho mosinzo baluki lobi ake ko beta lisolo na famille wana ke tala kutu mutu mo bala. Donc Mimi elle était trop prudente ana mayela nya unanyoka donc azosa makamune na se o ayebi ki azokende na ye mais dans l'entretemps azo continuer na vie na ye mikoleko kakate mikoleko ki Mimi makambu na ye simbi aye ko rejoindre mobali na poto tango aye na poto akuti un jeune moko bien assis makambu evanda garçon batakenda ne pe musala en tout cas ke ko yamba ye garçon sepela ki penza baninga ne pe babi vrai chéri mutonanga okundoli penza abi basi apoto basalela yenga balo lendo balo fundu balo na yo zwa mwasi moko ado akokani kuna ba chéri o azo lingate o nyoso ya zo bimala Mimi penza ye amatisi penza level amatisi échelle donc suka na chéri donc ezaki soki ba chéri ya garçon oyo ba moni bata na tina opusa na pembeni te donc pona olobake akangi masolo. Et puis aye na ko yembe belé donc papa penza a se retrouver Mimi alamba kitoko Mimi aza soin Mimi ayebi obongisa ndaku Mimi ayebi ko encadrer jonaye mais Mimi akina problème a Mimi ale bande ko ba sepeli bayambi Mimi kitoko mutu nyoso mona ki Mimi a sepeli na Mimi parce que na kotala ozane loko kakola Mimi te moi si kitoko na kovanda bazozala bien na mobali na ye bazozala bien mais Mimi aki na problème a posa nzoto eleka Mimi azabu mwasho ezake ata ale banda tongo ti butu mais soki boyelie malewa aulia malewa ato memie na restaurant 5 étoiles ale soki nini mais na suka na ngo bopesi Thompson ya mama balabala akolia po aza bilia na bisa kibino ke Mimi ngulu akapele le kata akolia Thompson a bloqué le kata akolia maboka ya mama kinkolo pe akolia. C'est ça Mimi o batu nyoso bayebaki sauf famille ya mobali sauf mobali ayebaki bizaleli ya Mimi oyo te kolongola bote ya Mimi azaki mosi malamu na makambu nyoso me makambu zaki koboma Mimi ezalaki makambu oyo Mimi akomi kotala mboka esika nano ayebi banzele belete nano amesani pe na batu te asala nini akomo sala soso totaba aliaka na mulaya singa na ye yango bino batu bobengisa nano avana continuer lisolo bino batu bobengisa kabasi na poto to mibali na poto il faut bokoma prudente po baningo baka kotala bino misukati na bango baleki bino na kozwa musukati na bango baleki bino na kitoko
Nusukati na bango balingi relation na bino te. Baye kaka na mission moko ba détruire. Baye komeka mwasi to baye komeka mobali. Bandeko misusu babengisa mibali awa bakolo na bango babima. Babotola bino mibali. Bamisupe babengisa basi bakolo na bango pe babima. Me mutokia mutu mususu mukolo ni aye kobima. Mimi akomo yamba bakamarada jeno na ndako. Oh mais toyato le katotalo ndenge masana biso kendaka musalo tika ka isolé toyato tata moi théâtre surtout no bato balinga otala théâtre. O wana ta bota théâtre bolia ni dendo ya pilipili. Tony ye kamara na mobali yo mwasi ya mobali masoni bo solola. Pourquoi ka botalo te bolia dendo bota théâtre so mobali no aza tombie so mwasi no aza. Oeza na ngoli kamba mwana mwasi me nazokoti sango poto yebi pe batu oyo babebisa bango basho babebisa mibali na bango bakola na bango babima na Kinshasa ozaki mwasi kitoko metango akomia oza sugu na ete po aniposo bimisi mbongo ye po saju mukanda po amoni ngeli amoni ba oyo ya amoni ke oyo akanaka kozanga bango akoka koliba bango kolinga bango na Kinshasa te meloko akomi awa po to epesa nango pouvoir na mutu nyonso akomeka ye yango wana bozwa mayele bakamarada mobali oyo bakomi koya kotala mimi pe na faiblesse na ye ebandi kokola ebandi kosenga ifo aliaka ndeko ya mobali azaki na makamune nyonso akokoka mais mimi loko azaki eboka pilipili sila ka solote malgré babali ye lokola zana ye lia akolia mimi azabasio atotandeli mesa na botandi mesa o servi ye na ndenga ba reine na kokita alia makayabu wa mama balabala pour ayoka bien. C'est ça mimi. Nikolele kakate na batu nyoso bazaki koya kotala Jonae ezaki na jeune moko o azaki pire petit ya Jonae. O Jona azaki sota muso alinga salika mobo ifo abenga e. Ta musu pe boye mimi alinga kende pa moko mona ya kozwa mère otikela ngai place boye ponga na ozana musala. Gasona akomi kotambola kokende kotika mimi na ba rendez-vous kokende kotika mimi kosa ba course bakomi omesana bakomi beta masolo ba respect komo kweya ba limitation komi okatana kalezaki soka ya kovanda musika na kiti mususu sikwa komo pusa na pembeni po ba mibali ba mekaka asanti ke so pusa ni pembeni mimi azoboya te azopusana babandi kokolisa makambo ango bakomi pe kobengana ti baye kobima mimi aye kolia Thompson mimi alie Thompson mimi abikte nga steak kaka te nga ngulu te nga fona meka Thompson apoto pe za ndeni mimi ameki Thompson tanga meki Thompson na balabala elengia babia ko Thompson na balabala na banzinzi babakisa ngo vitamine lobata mwana nga mire place oza bambote belé abandi kolia Thompson na balabala koto soka lena ndaku tangu papa ko kende ale petit mitinda petioka nda ebaka ata via eko kuta yao ebaka akeyende mutaidaka nga soki na zate na kovanda mimi alobite petioka kakokite balakisa ka eli susu vie moko vie wana pa komi kolia mimi akomi kolia mimi alobite nga kaka steak na Thompson ekokite il faut moi Mungu alikayebu pe salaka bien moi likayebu na moi Mungu anango salaka bien mimi balokayo ozana kindoki to oza possédé libalo lukaki na Kinshasa ozui libala oyepe poto na poto na libalo ozui nyonso nzela moko
Nzambe pa pambolo na mobali ya kimia na mobali ya malamu alingio. Na bilanga nanyo ke osa nini? Na Thompson na balabala okyo luka nini? Donc on a poto typhoïde des alaraté mais coroneza. Mimi ozwa corona. Mimi a continué vinaye. Alia Thompson mabe, alia Makayabu mabe, alia Spek mabe. Et puis ça na petit moko ata papa zongi akoyeba te ke mimi asa liaki. Mimi asa bajanga bato soka ale apangusu mnoko. Loko mutuna na lete. So pesie aulia pekaka. Eh, ya yozana petit Franchement, ozana petit. Mimi a continué makamuna ye wana nde balobaka oyibaka 100e jour ezaka ya patron. Jour mususu kaka ndenge papa kendaka musala ke musala. Cette fois-ci vieux mutaye liboso. Tangu vieux aye kotala mimi ndeni bien lambela ya pressé. Nali aunga ata ya mai ya pressé pona oleka. Donc on mimi aboya kate. Abina saka makusa pressé. Na kosa makusa pressé wana bayo kan gringo. Allez. Petit bitinda ye. Oh non ngo luko na ba abina ebite. Petit bitinda koto abenga na telefone koto abenga nini. Petit bitinda nzoka sa moni mutuka ya vie wana mususu. Alors, il faut mettre ta porte. A insister, baboy ko fongola. Petit bitinda asa lokola mutu akenaye. Nzoka kendate akita avanda na kati ya voiture abatani esika moko po atala nani akobima na ndako wana. Po ayebi ke vie na ye mukolo ndako azate azana musala po ye ava ya benga kapenza. Vie na okombe la mère aisanga na kotike place moko boy. Nyoso na po na ye za moye ya ko checker po ayeba soki vie azana position ni. Donc vie a parle comme là le problème ezate na pokwa. Vie confiance les cas. Atikala ko imaginer jamais que petit wana mutako sale makamandingi wana. Oko lia na moto a moto te. Moto te. Wato ba osama confiance aveugle. O mutako boma yoka yoana bozala kanaye. Petit place à vandi moteme komi ko bouillonner le quoi batiango na maya moto. Abi jamais mimi akangila anga porte bote pona yebi ke mimi aza. Mutu de gens sont mesani na yo comme yeba habitude na ye na horaire na ye. Petit bitinda zozela. Asili kyo kansalende mukolo mwasi. Atombo kia pasuka kana mutuka na banza ko so mutuka na ezaki loko apema meba vitra na tie pou. Disposition akanda na ye. Azeli. Basi sakate vie loko yaki ba pesa yango ya pepsu pa mai ya bima kende. Ko bima kazo bima tanga nika mata na voiture. Petit bitinda ya vie na kangio. O tu habite vie. Ngana yaki ngam na sonné. Vieux yo mabe. Viens ngatia munoko boale. Petit bitinda lokota na double patte. Croyant que via kanisa azobundela leki. Azobundela mukolo mwasi. Nzokape vie azobundela ina konta kimbanda. Donc ça le sali ke kimbanda bambanda bazobunda sans pour autant bayeba ke vie azoyeba te ke mwana petit azo mankenga po ye pazo lia même biloko tozo lia na même nzungu. Bitumba. Ba voisin babenga mbila ye ale ba memi bango nyoso na police station na station ya police makele wana tamba bazaki oganga na ye moko pe mimi abima atie maboko na moto a comprendre que ndenge za wa masolo eza ya koyinda petit wana tamba kangi bango
bake na station bat ayesi bango bopesa nga téléphone na benga na informer mutu ke naza na kasho bapesi téléphone mutu nini oyo abengi ka mobali ya Mimi o vie naza na kasho po nakangi vie songolo aobima na ndako bango na Mimi babima bandakala donc na betie na niveau osakana te mbila ndakangi biso talaka yo avie na ngai na kondima babiloko abongo te boza na station nini apesi kombo wana petanga asisi musala aya kobetela Mimi lisolo masolo nini aye yo Mimi makambo nini ezolekawa Mimi na ide le côté ayaki ka ko luka yo na comprendre te ndenge nini ya se agir bongo en tout cas na yebite bato poto bato ba problème aki ko luka yo abimi awa mbala moko ye abandi ko menoncer ye boye na zakana ba nyonso bien boye na bonga na za na problème mutu te mobala lobite nga yo na ozongelo tikana na kende na police na eba nanu petit na nga ko sangate na yo kalisolongo alo ya large ndeko mobali akei alandi petit na ye njoka tango bazofinga na kuna monde bakangi bato bokomo finga na bokomo sala échange de paroles mbala moko ye petit oyo ya vieux ya mukolo mwasi abandolo bayo kanisi nini soki na sali boye bino botiaka batu misu wana za mutu na ngai ngamo pe na zwa kadona ko swana yepa bimisi secret ke yepa bimakana Mimi komi kuno pesi mbwa moyi tang mukolo mwasi azoya babi amona bango abiamona nanu vie wana po a confronter vie via lobi ya solo petit nanga na sali mabe mezaka ngamo kote na mutu abengi yo biso mibale to bimaka na mwasi na yo. Quel choc! Mukolo mwasi azo choc à vie na kanda wana atuna pe petite azongi na ndaku akuti Mimi alobi makambo nini ya soni onga nazoyoka lobelanga verité yebisanga mabe na ngai yebisanga nini na sala kate mama ata soki liboka ngwa pilipili sila kasolote oyoko tutela ngo suna ndaku nanga famille nanga ba rendre ngai mauvais service ozaki no ndumba famille baeba kite Mimi mobali asiliki akangi bisaka na ye abina ko bimiso te koloba ona mutu mabe menga na bimi na kepa bandeko nanga na koya kozwa biloko nanga sima bandeko yo mobali akanga biloko akenda soni pasi vraiment Mimi atikali yolela libale sili babengi famille na Kinshasa Mimi ato oko revivre soki oko bandela ka vie na yo mais avo bandela vie o s'engager lisusu na mutu luka solution ya problème na yo. En tout cas lisolo ya pasi ya mawa bande kwa basi yo boso tambola lolenge oyo bo changer bo lukelongi na nzambe na bande kwa mibali bino pe bozwa conseil mwasi bakomisa ke camarade baninga na yo te akoza camarade baninga na yo te aza camarade na yo me ya baninga na yo te mwasi azaka mwasi ya groupe te o mwasi na biso ezala ate na banza toyokani nzamba pambola bino tokutani mbalasima bo s'abonner massivement masoleze bele lelo na lisolo Mimi tosuki awa Mimi place avandi atikali yolela o ba petit ba Thompson na makayabu bango nyonso ba déserter Mimi atikali kotelengana certainement na kitoko na ye akozwa na ye mobali mosusu mais bizaleli eske ekosila liboka wana sola pilipili ekosila na tikeli bino boy bino moko bo continuer yango nzamba pambola bino journée malamu na mabota na bino tokutani mbalasima nga awa na La Flamme TV na lobi bye bye.